Salut, bonjour, bienvenue dans votre émission. Monsieur Joseph Sabino et Salah Rabino va bien. Nous avons la bâtonnière sur le téléphone, nous avons beaucoup. Donc, na kiti na base mobimba. Na sima ngai apale zali. Nous avons toujours un habitat. Nous avons faire découvrir bino ba merveille. Nous avons continué toujours pour habitat. Ici, il fait beau vivre. Donc, ah, on peut pas bien, on va bien, bilora bien. Nous avons pour ce pays le pan na yo. Na mongo ya dimi, na mongo ya gayarte. Ya ko zo mabele na yo, na mongo bino bolela ba pombo bosela ba viva. Ya ka au pays mabele l'habitat, tu ne seras pas d'ici. Donc ici il y a des guides, ici il y a du bon. Ah ouais, c'est que là, on va quitter au moment où pepo na yo kado. C'est bino boyo ka ngoi za la malamu donc. Na habitat toujours qui est total là. Mais pour as déjà une image où on a déjà une image et on se retrouve tout juste après. Check. Central côté Maya Bakaluko na bino bandelo kuya. Bon. C'est quoi ça la ligne la ligne? Maya bino kuya kuya. Parce que tout le place de qualifier les gens à 7 000 d'assimi. Ils vont sur la place ici. 7 000. On bâtit déjà. Donc il peut être quoi? C'est 20. Et Fandi. Yo ngelo munene kutola mbongo watunga ngote. Siko mabe batususu ya koto so pays na yo oza calme makadama baveni yango oyo dans cadastre comme dia kosalama déjà aveni yango oyo tokoti aveni eza aveni aveni yango oyo nous vous montrons tous non loin. Il y a macadam. Macadam en haut. Macadam en haut. Il y a un boule noire au terreté. Donc, macadam en haut. Allez en haut. Tout ça qu'on avancer. Tout ça qu'on avancer. Tout ça musicaté. Tout ça qui est peiné peiné. Nous ne sommes pas loin. Hein? Pour mon nzela yango. Madame n'est pas non loin. Ya solo. Atozo kota nde fort. Angle yango non loin macadam. Donc c'est ça. Ah faut ta fondation. Loko sala nde ya kobatela ya fondation. Mbongo za oyo loloko ezala kambala moko. Mbala moko. Ko fondation go vendre pour mutu azoya. Ah mon Oyo. C'est un moyen on continue toujours avec Sabino. Tout continue notre avenir. Ah tellement faut comprendre que tellement après ils tombent somba masika les en format cadastre tout le monde reste tout le monde comprendre que c'est déjà avenir. C'est bon. OK. 20 parcelle ou la parcelle deux parcelles yango o temi na do yo temi siko lokala balabala yango ki tout droit tikuna menda ko ekanyi makadungela bato bonyata ba mabele ekata ba matiti mabele vana bien comme makasi bon bato qui na bango yo ba ko sa visite ya ba parcelle bon to ba na mama moi de la femme au moni ndenge nini ba psycho outil siko kitoko makasi kitoko vraiment donc on peut pas sika nde bakoto cité pe ya sika ba prix ya bien donc okozala de cité au CP la makasi boya. OK papa Frank. Ah bon bonjour bino bana poto cité za yango nouvelle cité
donc batakuba ya poto de baso makoto ngape to luka na vida 3 bords koto donc boya donc après kitoko ndeko message bonjour bana poto place toye eza bien basite eza kitoko bino bato na bosombi te boya kozwa déjà ba place na bino pona bo protéger avenir ya bana na bino lobi pona ezala bien merci bato baoniata bamabele ekata bamatiti mabele evanda bien ekoma makasi. Bon bato toyaki na bango oyo bakosa visite ya baparcelle bon tobaye na mama moi de la femme omoni ndenge nini bapsiko outi esiko kitoko makasi kitoko vraiment donc mopepe pasika eza nde bakoto oyo cité mpe ya sika baprix ya bien donc okozala de cité osepela makasi boya. Ok papa Frank. Bon bonjour bino bana poto cité eza yango nouvelle cité donc batakuba ya poto de baso makoto ngape to luka na vida 3 bords koto donc boya donc après kitoko ndeko message bonjour bana poto place toye eza bien basite eza kitoko bino bato na bosombi te boya kozwa déjà ba place na bino pona bo protéger avenir ya bana na bino lobi pona ezala bien merci.